Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Bana ya satana basangana na biso pena ba domaine nyonso tu oya mokili bakotela biso tina kati ya bonzambe mission na bango balukaka nde tosepela te ye balukaka babebisa bavi na biso yo balukaka babebisa sante na biso yo balukaka babebisa bozwi na biso sokoza un pied dedans un pied dehors ndeko wana bakozwa yo bana ya satana basangana na biso na badomene nyonso tu oya mokili mission na bango balingaka te tosepela ye balukaka babebisa bavi na biso yo balukaka babebisa bozwi na biso sokoza un pied dedans un pied dehors ndeko wana bakozwa yo. Bien-aimé dans le Seigneur, libota na nzambe bato yesu akufela bandeko ya biso bien-aimé nzambe apambola bino bisika nyonso bino bozwami au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé epesi pasi pourquoi tu es un message au lelo tu es koyebisa bino bien-aimé dans le Seigneur tozali infiltrer biso bana nzambe tozali infiltrer biso bana nzambe bien-aimé est-ce que moto tambolaka naye est-ce que beta dame naye bato ebele bien-aimé dans le Seigneur baya nzinga na biso bana nzambe satana ndi atinda bango pamba te satana babengana ki bien-aimé na jardin d'Eden bien-aimé babengana ke likolo ayeti na jardin d'Eden aye koluka kozwelo kizali na kati ya Adam. Oh bien-aimé dans le Seigneur yango ti lelo bien-aimé bitumba na biso bitumba ona mokili ezalaka nde bana na nzambe na bana na satana soko yebaka te bien-aimé tala ba poison na mokili tala ba guerre na mokili tane baza ba bomaka bato na mokili mwana nzamba ko boma mutu te mwana nzamba ko sala mutu mabete bien-aimé bato mingi basalaka mabe na mokili bien-aimé ezali ba descendant ya Satan mission na bango bien-aimé biso to sepela te biso to zele na mabala na biso te biso to zele sengote na ba vie na biso poto sabana na nzambe bitume bandaki banda likolo yango kitana se yango bien-aimé zala ya kolamuka yango ndenge na yembi na nzembo soko za un pied dedans un pied dehors ndeko wana nde bakozwa yo yango bokomona tokubeta histoire ya le moloto bazwaki ye pourquoi bien-aimé landa émission oyo okoteyama au nom de Jésus-Christ bien-aimé la moni na bondela bien non avant na bondela bien-aimé avant na bondela tout landana no mutu oyo ya ale moloto frère Blaise un frère que j'aime bien j'aime beaucoup nebite so akenda puis frère Blaise selangata coucou mon frère je t'aime beaucoup mais na yebiote mais na lingako kaka na yebite pourquoi atata ba sena zotala ba vidéo na bino kala na no sepelaka na yo voilà ba ona no sepela na bango telo na moni bisala na bango bien aimé tout landana no frère Blaise makambo lobaka bien aimé liwa ya ale moloto ezaka na kati ya bato azalaki na bango. Bien-aimé, eza bato yo ya libanda, bato musu utilizaki kaka bato azalaki na bango po empoisonner. Bien-aimé, tokomona pe lisusu ke atoms bakamonaka na ale moloto. Pourquoi? Frank Moulaja bakamonaka na ale moloto. Pourquoi? Ah, bien-aimé, tout la non vidéo à frère Blaise, après to zonga, to bondela, to passo la makomi au nom de Jésus-Christ. Il n'est un secret pour personne. D'ailleurs, sur la chaîne de référence, dans l'édition de 19h hier, on a passé un élément sur sa famille biologique. Il y a un de ses frères qui a parlé d'un empoisonnement. Vous confirmez cela? Est-ce qu'il y a eu déjà des examens médicaux qui ont été faits à ce sujet? En fait, c'est vrai, il a été empoisonné. Ça nous fait très mal, les rumeurs qui courent par-ci, par-là. En fait, il a été empoisonné à plusieurs reprises. Donc c'était plus de 7 fois même. Et pour la dernière fois, il a été empoisonné, c'était le 28 avril, lors de la journée qu'on a toujours l'habitude d'organiser Eden, chaque dernier dimanche du mois. C'était le dernier empoisonnement. Mais vous donnez la date avec précision. Vous avez quelle assurance qu'il était empoisonné ces jours-là? Vous avez vu la personne qui l'a empoisonné? Bon, en fait, on ne peut pas quand même le dire ici. Mais en fait, ce jour-là, parce qu'il a chassé des gens juste qui étaient à ses côtés. Mais en fait, ce jour-là, parce qu'il a chassé des gens juste qui étaient à ses côtés. Mais en fait, ce jour-là,
et parce qu'il a chassé des gens juste qui étaient à ses côtés. Il a quand même suspecté les gens. C'était ce jour-là même qu'il a pressenti qu'il y a eu quelqu'un qui l'avait empoisonné. C'est juste après cela, et son médecin avait contacté, on avait constaté qu'il y avait encore une dose de poison qui s'est augmentée ce jour-là. C'est terrible. On revient à vous tout à l'heure pour les programmes des obsèques et la suite. Bien aimé, omoni vidéo wana. Bien aimé, pesi pasi, boyoki nengi frère Blaise alobi. Bien aimé, liwa ya ale moloto, bien aimé, ezaka na bato azalaki na bango. Ya on a retanga no verset moko avant de continuer makamona biso. Toza na Galates chapitre 2. Galates chapitre 2, na kena on a verset 3 à 5. Galates chapitre 2. Bien aimé, totangi Galates chapitre 2, na kena on a verset 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mais Tite, qui était avec moi, et qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncis. Et c'est là à cause des faux frères. Bien aimé, c'est là à cause des faux frères. Yoka. Et c'est là à cause des faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Yoka verset 5. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leur exigence afin que la vérité de l'évangile soit maintenue parmi nous. Bien aimé, oyoki a balobi yaki na ba faux frères. Bien aimé, ba faux frères, qui secrètement glissé parmi bango. Pour piller, bien aimé, dans le Seigneur, liberté au Christ a sa biso. Bien aimé, yango ndenge biso to tambola biso bana nzambe bien aimé na biso vérité nzamba tini biso na ba bâtiment na bango batonga te botela ba mission biso na salaki boba pourquoi nzambe atindaki Salomo atonga temple, pourquoi nzambe atindaki Moïse atonga temple. Bien aimé, à l'époque molimo nzambe fallait que ça là quelque part pour bikisa batu makambe bandaka na jardin d'Éden donc tant nani Adana Eve babimi babengana bona jardin d'Éden mais le péché kotaki na mokili mais nzabande ko luka ndenge ni na ko bikisa peuple na ye mais yango nzaba le bakiba diboso no molimo pesa kino na kata arche de l'alliance molimo na nzambe po batela bana nzambe mais molimo na nzambe ezalaki bien même na kan ya Moïse kan ya pambe ezalaki na molimo nzambe. Bien aimé, molimo nzambe ezaki na kati ya temple na lieu très saint pour bana nzambe masumu na bango bikisama. Bien aimé, molimo nzambe ezalaki na piscine na Bethesda moto ko dinda kuna bikisami. Bien aimé, toza na nouvelle alliance molimo nzambe siko eza na kati na bato. Alléluia, dit amen. Bien aimé, molimo nzambe eza kati na yo. Ba temple na ezaki parce que molimo nzambe fallait que ça la quelque part. Bon église yo kendaka molimo nzambe ezalaka kuna. Belgique bokenda monsieur ezalaka ba week-end ezalaka ba fête ezalaka ba salle de fête et donc dimanche comme église bien aimé mususu bosu ba salle mususu bozui soki ba nini mususu na kati bien aimé bazo kosa bino bazo ba ko lukambongo yango ba bible faux frère bien aimé Satan atinda bana na ye kati na biso pour ba bebisa kondima na biso bakada ba message ya lokuta bien aimé le seul message on nzamba pesa ka biso et c'est la repentance bien aimé ko tika mabe pour ko kabona mabe ko kabona bato mabe pour kangamana Jésus-Christ tala le moloto bien aimé le Seigneur bato ba bomai kaka bato azalaki na bango to bato alibanda ba utiliser bato azalaki na bango pour batele poison bien aimé est-ce que moi na nzamba ko tila muninga poison bien aimé nyoso pour mona ke ezalaki bana nzambe te eza ba faux frère ba faux chantre o baze ko yimba na ale moloto bien aimé o bazalaki na boyoki frère Blaise alobi bazalaki manifestation bango ya Eden na manifestation ya bango ba Eden wana paya yakate eza ba bilo bango bando sala osomona mais siko ndenge ni kati na bango ale moloto komponaki batu moko bazalaki wana batu na ye bazalaki à côté na ye de ba empoisonnaki ye frère Blaise abi abenganaki batu wana bien aimé ezalaki ba payenté ezalaki ba inconnuité ni na bango Eden bando salango bango na bango pour boye baki bien aimé na le Seigneur yum tulingaka ba église bâtiment yum tulingaka ba faux pasteur comment faux pasteur asenga yo mbongo basengo badim ba bloc ezalaki na ancienne alliance et peut-être que kozala mbongo te
bien aimé ezala papa na yo, ezala yaya na yo, ezala noko na yo, ezala nan soka azana ba église bâtiment sengaka ba mbongo, azana ya nzambe te. Azana ya nzambe te. Bien aimé, botala na kati na bonzambe. Bampoisona ale moloto, bien aimé. Donc tant verset nous bien aimé, toza na 1 Jean, yo le totanga na 1 Jean. 1 Jean, toka na 1 Jean. 1 Jean chapitre 4, na kena ngona verset 1. 1 Jean chapitre 4, toke na verset 1, je lis au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Voilà, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Bien-aimé, faux chantre, faux homme de Dieu, mi bengaka pasteur, mi bengaka docteur, eza titre ezali dans les 5 ministères, eza don eza kati na biso, eza titre. Nous sommes tous des frères. Bien-aimé, un jour d'ici tout dit Jésus-Christ, nanaza mokonzi kati na biso asoki yosate, abi vous êtes tous des frères. Bien aimé, tous abisso, tous frères na sœurs dans le Seigneur. Et ça, ce que tu as sur na don kati na biso, ou ça na don ya guérison, ou ça na don ya boy, ou ça na don, et ça don ya ko prêcher. Donc, bien aimé, tant aux na salle, aux na ndaku, aux prêcher batu ba vandi, bien aimé, aux quelque part batu ba vandi, c'est ça le pasteur. Aux pesa bilei, aux pesa parole. Tant aux na balabala, ça c'est l'esprit de l'évangélisation, ça qu'on évangéliser. Mais mettons baka docteur, bon, so docteur a terkani, voici sa terkani. Docteur ça don ya guérison. Et ça don ya guérison kat na biso les autres comme les docteurs. Et ça don ya guérison. Et ça ce que biki sa batu. Les apôtres, apôtres là qui c'est disciples, 12 apôtres, 12 disciples. Oh comment y apôtre, y pasteur, y évangéliste. Ba yebi na bango te za don. Mutu alandaka Yesu sa apôtre. Oh, bien-aimé, bazoko sabino, yebi na bango parole te. Bien-aimé, bomoni, totangi abalbinini, bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Bilo basel rana l'église nabino, oh maï, oh pétrole, oh boye, l'église nabino, yoga l'église ba kombo na bango, oh puissance, oh feu, oh, bien-aimé, c'est pour vous séduire. Oh, baptême, nous sommes au temps de l'esprit. C'est le Saint-Esprit qui travaille. Tout est spirituel. Pourquoi bazoko sabino ndikonanga? Tout est spirituel. Et ça qu'on parle pas breté. Bazoko sabino. Bomoni ale moloto bien-aimé netolobi. Akufa qui bien-aimé dans le Seigneur. Pambate. Bampoisona qui est plusieurs fois. Na banani. Na batu bazala ki nzinga na ye. Na tunisu atoms. Toka ki sangoke atoms ba wela mwasi na ale moloto. Alors atoms ako pesa biso kombo ya mwasi na zai kombo nini? Na bandeli atoms wela mwasi na ale moloto. Ko mwasi wana kombo na inani. Kolinga te biso to expliquer batu kombo mwasi wana. Frank Moulaja bokabana ale moloto. Bokabana ke na likamboni po abengana ko bengana. Bien aimé, botela memisala ba Frank Moulaja. Bonek vidéo na salela kiye. Azo teka na ye, azo formation po la sabatu koyemba, po la sabatu mamba culte. Makamba lukuta. Na kote bino c'est quoi culte la et anine. Culte zanine. Et ça, on va ça la kunate au culte à dimanche. Mais bah, il y a une parole te. Bien aimé dans le Seigneur. Bah, il y a ko yiba ko détruit bino. Ce sont des faux frères. Bien aimé. Na ba sem sou na kat na l'église na bino bokindaka. Ki ndumba. Bien aimé des faux frères. Ba sangani. Bien aimé glissé. Yung to yambi Yesu. Yung to lunge na makamo mabe. Bien aimé bokabana batwana. Bomoni makamo ya le moloto bien aimé. Na rotanga verset moko pour te expliquer les kamosusu bien aimé so na ke na Romain lo na rotanga na Romain chapitre 6 voilà Romain chapitre 6 voilà Romain chapitre 6 verset 23 Romain chapitre 6 verset 23 mais bien que l'autre rotanga wa je le nom de Jésus-Christ car le salaire du péché c'est la mort voilà alléluia bien aimé Romains chapitre 6, verset 23, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Bien aimé, le salaire du péché, c'est la mort. Bien aimé dans le Seigneur, yango moni, ale moloto, azalaki na bonzambe, tozo lingaya zomba banzembo kitoko, mais via ale moloto, bien aimé, toyebaki yangote. Tu veux qui via aller moloto te mais tu ko yoka ba makambo belé na sima bien aimé o makamso na ko lobawate mais bato yo
oyo bazanzinga nzinga na ye bayebi soki boke na hôpital ya Ngaliema otuni ba dossier ya le moloto ba koyebisa bino. Voilà, bako sabino ale moloto akufaki na nini et puis moi sina yepa akufaki na nini. Voilà. Donc voilà, biso pour ça na ba message nyoso wana ya bato yo na lubibe bato yo ba médecin ya Ngaliema. Voilà, ngai na soki grâce wana moko pena benga ngai vraiment. Voilà. Abenga nga po sanga moni tala batongo to mona ka bato na Nzambe tala dossier na ibo na boyona mwasi na epé akufi na même maladie. C'est triste. Et on tout la Bible babi, le salaire du péché c'est la mort. C'est pour dire quoi? Yo ndikuzo landangai. Uyo mutu kangamana Jésus-Christ. Sokoza un pied dedans, un pied donde nebi na nzembu, bana satana bako frappe yo. Bien mission na bango, ndo moneki ka Satan kenaki tina jardin d'Éden, pozo eloko zelaki kati na Adam. Voilà. À cause Ève a utilisé Ève pour Adam koya na piège na ye. Ndenge le sou tali ba musique ya moki bongo na ba danseuse, nde ba latsa bango, bien aimé pour donc pour na ko séduire bino bolanda bango. Botana ba ndenge ba bimaka na ba faire wana. Biso pe to landela makambo wana biso to no bimona ndenga sentiment nzoto, to ba kite nzone bango ba sala wana ndenga kindoki. Bien aimé, même ba politicien ba secrétaire ba zalaka wana, bien aimé c'est terrible. Bien aimé Satan a utilisé ka bana basi. Na yoke na kisa c'est na ba sere mususu bagenda koteka semence ya mibali ba mulo monde ba ville bazu ma abima azwaka semence ya mobali azwaka préservatif wana mususu bakotra biloko na kati ya nzoto moto na Nzambe a solola mususu bakotra biloko koto na kati ya nzoto to bosangani na nzoto ya ko bimisa koto wana azwi semence na yo baki kotika ngopanganga babisala ka mbongo ebeli ba sere beli na bakongo bana ba jeep misala basala yango wana. C'est terrible bien aimé dans le Seigneur. Sokoza na Yesu te, le salaire du péché c'est la mort. Yo moto na Nzambe un pied de là, un pied dehors, okukwea na piège à Satana, po bana Satana, miso bango ba détruire biso, ale molo totoki ba sangona ye, ebele, musu ba tout répéter en awa izalité, voilà, parce que c'est quelqu'un qu'on aimait beaucoup aussi, mais to ba makambo minga izalité, même liwa na epeso bo tel yango bien. Chante, moi, sœur, moka koufi, frère, moka koufi, n'accident, yepa koufa, bango, trois, c'est, ils ba signe, bien aimé dans le Seigneur, ils ba signe, bien aimé, pourquoi tu zongi ma solo, oh, lelo, pour na ko yebisa, ko kebisa, motuno sa tambo na komba Jésus-Christ na monoko na ye, yeba ko tambo la nanzam, pour, ba flèche bana satana ezoyote, pour ba bumbisa kaka biso, so meko ko tenga mamuke, ba ko zoyope, ba bebisi vinayo, voilà. Et puis liwa na yo wane kumeka mamanzambe so kene li fait le tour ke na maboko na ye. Vous te kabanzembo nzambe, voilà, ozo beta ba concert payant. Et donc voilà, donc il y a moins de voilà, yango bien aimé dans le Seigneur, il faut nzambe à délivrer. Moi nzambe no so landa ba makamba ba chanter wana. Voilà, landa makamba ba chante mama ba faux pasteur, sœur nango bimona ba pasteur, frère nango bimona ba mama pasteur, ezali yango yo ya kobongo la motema ya solo. Sœur nanga moko benganga partir à Londres aki ba église de no bâtiment, mama pasteur alingi, mama pasteur azo fini misu. Oh, sera lobi non, frère JF, a benginga mbango abi au secours abima na kati ba église wana. Sera nanga moko pa benganga na Belgique, na Bruxelles. Aloba nanga frère nangai, mama pasteur mo zala camarade nanga zala na Paris. Aye ko tanga mo komsuti awa, ba su hotel na mobali ne ba benginga, baza na hotel na ke ko tala bango, mais bango bazo banga ni to sangana na bango nzoto. Papa pasteur na mama pasteur. Sera na zoli boma. A comprendre peut-être na bimaki na porte wana bien aimé batu belé bazo sela nzambe te bien aimé to tanga verset na biso mususu yo lo to tanga wana 2 Corinthiens yo lo na tanga na 2 Corinthiens bien aimé na 2 Corinthiens chapitre 11 2 Corinthiens chapitre 11 bien aimé na kenango na verset 13 alléluia. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Ah, bien moyoki. Satan a déguisé à peine un ange de lumière. On a l'autre boy, na l'autre boy, na l'autre. Et ce sont un discernement que l'autre a sauté par Nzambe, tout pas Satan. Oh, et pour makambo l'autre qui peut essayer ce n'était pas Dieu. Bien aimé, babi examiner nyosoko yoka nyosoko mona batwana baza ya Nzambe te baekati na biso babebisa foi na biso okanga na 20 jours kanga na 30 jours mwana Nzambe ko nyoka mate Yesu zo nyoso ne kulusu il a tout accompli à la croix. Bien aimé, ce que Dieu te demande c'est la repentance
repentance. Que veut dire la repentance? Le retour vers Dieu, l'abandon du péché. Yemo kutambola na yo. Bien aimé, oh ngapa emo na lia kate na kosa kate za jeune. Po jeune c'est longwa. Bien aimé, kolia na ngate tamso po na santé na ngai po na zara sportif. Na kolia ka herbo, na kolia ka herbo. Mais na kosa la nzambe te. Bien aimé, bos e bela ba jeune bosaka na ba Congo wana. Mais mboke bonga kate e bela ba jeune parce que c'est ne type donc ça va injuste. Na poto blo wana za raté. Tamboka na okito. Taba chante ba kuma ko yembela gouvernement na ba misa mokili ko yembela gouvernement la président na yoka nzemo te chanteur mon français yembeli Sarkozy chanteur mon américain akomu kumisa Obama awa na Belgique ba chanteur bazo yembela roi to reine na yoka na ngati to na Angleterre bino kaka bo yembela ba président ba fana kuiti do eloko mo zo marché te tala ba jeune ebele tala ba église ebele pour mona ke nzamba zane na binote bien aimé dans le Seigneur ce que Dieu te demande et si kozali tika mabe nzamba kotambola nayo sambelaka avant toute chose avant olia avant lala sokola muki ata 1 minute apamba bakosaka bino pera na 3 heures de temps nzambe ni nango anyokolaka bato bonzambe eza nango facile bakomisa ngo difficile pona ko détruire ba foi na bino bomoni ale moloto bato babomaye kaka bato azalaki na bango bato libanda ba utiliser bato wana po babomaye omoni benebe et puis ba jeu pour nini parce que azalaki un peu dehors asotika album. Voilà. Et puis, tu as occupé, bah, ça, on soucie, il y a pas malade, il me soucie, là, au moins, tu le TV, ça, bien aimé. Et c'est pas malade, il y a ceux qui ont avant Bonzambe, tu as katia Bonzambe. Tu y éviter. Bien aimé, bah, ça est belé. Bah, ça est belé. Na ba sel msu beaucoup misaka wana, boke no bopito, botuna, akufaki na maladie ni. Tu veux pour nous critiquer bango to lingi bango mingi. Tant au yakaboy, c'est le père qui parle à ses enfants. Botika mabe. Oba kufi na corona, ngana to leki bango de loko mote. Jour na ngezali, jour na yo pezali. Est-ce que osa bien nzambe? Est-ce que relation na yo nzambe eza kitoko? Est-ce que on peut sa mutu place ya nzambe na motema na yo? Mutu mso komani nzambe na yo. Papa passé olbini ponanga. Papa bien aimé dans le Seigneur. Kangamande na nzambe. Bato bazo kosa bino baptême nzambe nda ko baptiser. Jésus était baptisé batuté Jésus-Christ. A ko baptiser abaté ban disciple na nini na chambre haute. Boli muso te quitter libango. Negi nzambe pe bien aimé Yesu ko baptiser yo du Saint-Esprit du feu. Negi Jean-Baptiste alobaki. Muta baptiser na mai zaki Jean-Baptiste. Alors yo za disciple Jean-Baptiste, tu es disciple Jésus-Christ. Tout est accompli on a qu'est-ce ni on a accompli. Bien aimé bazo kosa bino. Jésus que ça tout accompli à la croix. Je ne suis pas venu abolir ni la loi ni les prophètes, mais je suis venu l'accomplir. Na lingala na ende ko kokisa. Malo baba prophète na mibeko a kokisa ngona Jésus. Ya ngona ki deux voleurs à la croix, moko ndimie, moko aboye. Oya ndimie abilo tout ça na papa. Po ende Jésus, Yesu a ko kokisa. Soko ndimeli Yesu, okoti na kati na bonzambe. Voilà, yemo ko baptiser. Au monde yo mo blog mikimiki bando tika, bono tika. Bien aimé, puis kufi le lozi mori monayo. Bien aimé, oki histoire ale moloto. To lobi nyoso te, to solika en parabole. Pona ko teya yo mtoza na bonzambe déjà, yeba ko tambwa na nzambe. Nokite nzambe ko rejeter yo, bandoki ba olia yo. Que Dieu vous bénisse. On gana zangisi, boli musante lobe la bino. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement Sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com. Il y a Congo Dialogue photo solaka. congodialogue.com. Balobi yo nanga photo solo la. Soko ozali congolais ya solo et sengeli otala bobele Congo Dialogue. Donc mona awa bokozo ba émission ya kitoko ya émission ya culture ya kitoko pona mboka na biso. Congo Dialogue, donc blague était dans vos abonnés à Congo Dialogue. Quand on parle de Congo, on voit directement les solos. Quand on parle de les solos, on voit la dame. Ça dit que Madame Francine Ngembe, ça pour ça canon, yende mokonza ma solo. Pas Francine Ngembe, donc deux fois beaucoup donc Congo Dialogue, ça c'est moi qui